Le studio Nouvelle-Jérusalem présente la sœur Lila Kabango en concert live à Paris. Sœur Lila Kabango, live en Paris, événement haut en couleur sur support DVD, disponible dans tous les points de vente agréés. Pour la promotion et le respect de l'art musical, achetons l'original. Arrêtons la piraterie. Ba Christo, bana batende, bana yombi, bana mkutu, bolobo mobimba, yoka lolaka ya mwana na bino. Sœur Lila Lokonda, Sœur Lila Kabango, mosali pe moyebi ya nkolo. Pour l'amour de Dieu, achetez ce recueil de glorification et louange de l'Éternel, accompagné de la danse du terroir, du Congo profond, en vraie grandeur, avec la voix angélique de Sœur Lila Lokonda, Sœur Lila Kabango. Live à Paris, exceptionnel, avec la danse Lingenda Nanona et le répertoire de l'album Tiangaka. Oka Lindanda Hoyo, Lokumu Nankolo, avec la sœur Lila Kabango. Kokumisa Yahweh et Bonga Kaboye. Tony Miambo. Comme ça. Une réalisation du studio Nouvelle-Jérusalem avec le serviteur du peuple, le serviteur de Dieu, Serge Kabango. Contact 06 52 77 76 43. Sœur Lila Kabango, live à Paris, en tout cas, Tony Yango. Téléspectateurs, chers internautes des www.vibration.com, comme d'habitude, on se retrouve toujours si votre émission à la découverte. Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec mon invité que vous connaissez tous, c'est un artiste comédien qui s'appelle Douchi. Bonjour Douchi. Bonjour la diva. Comment allez-vous? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Tout le monde a nouvelle yo mais biso ya bien oui c'est ça public nao. Ezara musalo na ebi ko sala évolution na ngonde ngezo kende ainsi que ba programme ya sika tozana. Ndeko komisa musalo ko ebi ko sala. Vous êtes tellement sûr na yo ma donc to ebité. Bon, d'après bateau batala biso. Oui. D'après bateau batala nga. Oui. Ba ebisa nga na sala ngo bien. Donc on a rapporté ka malobo bateau batala nga ba ebisa nga. D'où tu na poto mais groupe na na Kinshasa et c'est passé ndeni. Ouais, très bien. Et c'est passé très bien. Nazaki na bango to tourner ba film au lelo mutaro contredire te eza parmi ba 10 parmi 10 top films. Wala yom to lobi ango. Mais c'est tout ba film neti biso to comme un système ya otaba film sur internet na YouTube. Oui. Et par rapport ya ba nombre de vues, oui. Na par rapport ya ba commentaires o bandeko ba poster na ba vidéo na biso. Nde tozoyeba ko classer ba vidéo na biso ba film na biso. Alors tant déjà oche vidéo poster vidéo moko na moins de 2 mois oza ko atteindre ba déjà plus de 200 000 vues na histoire ya to benga ngo théâtre nde ba mesana o benga ngo théâtre parce que to sala eza théâtre. Oui. Ouais, na histoire à théâtre et salamana nte na moins d'un mois
pour atteindre plus de 200 000 vues. Donc, ça vaut la peine de dire que parmi 10 meilleurs, on est là. C'est aux Kati. Dernière théâtre, non, titre, non, Mokili Alelo. Mokili Alelo, c'est-à-dire Mokili Alelo. Mokili Alelo, nana problème na ba fanatique nanga po ba ozela suite fin nango. Na laki ba. Ensuite fait nango ezali. Non, esilité. Non, esilité na laki ba ngo tellement trop. Na expliqué bon 42 ba mon émission oyo. Déjà peu Mokili Alelo suite fin. Na postango déjà. Oh. Donc quand de ba mon émission donc ezo banda pemba moi c'est il faut JC Mwanda il faut à lancer les bisons pour bazwa déjà idée na ouais bazwa idée à suite faire Mokili Alelo au fait na kata Mokili Alelo to parler sur la réalité où tozo vivre na Congo omoni à l'époque naza contre bango te bato basala bato ba occultiste oui naza contre bango te. Mais avant, makambo ezaki un peu ya kobatama. Mais lelo yo na Congo na biso partout ko tambola ozomona bazo tchana ba banderole na bango. Donc ils occupent les sous des bomba. Mais on dirait pe bino pe artiste be boko mpe na monde dango hein. Pona olukani. Ko luka succès. Non, succès eza omoni tango sa musano kitoko. Bato ba apprécier musano succès ya rabongo. Mais bébé ça bon qui tourne mais ba mona na TM so ko mona kete yanga pe qui tourne mais fona ba qui sont pe na ba kisi wana po etombola en sous mon non ngaloba soki kisi et pe ça succès hein to zora neti boy na théâtre hein o jouer na oté oyo vandi wana kisi na o loba na opété o ça succès o salate il faut o jouer oyeba koloba oyeba ko incarner rôle na yo et ba fanatique o batalara o ba yebi musala to salara ba apprécier ezateka ata ba biozano kitoko ndeni ba eka ba tcho wana eza terme mo ba benga ngo banko hein banko za muntu mo avandi wana aloba ne lote afai neka alusa succès ay batu ba garçon ano avanda kaka loba kité qui se ko ça no pe succès hein qui c'est ça qui si bon déjà de un nga croire na ngote oui na croire na ngote parce que ça la rend difficile ti na coalition lelo yo e boti bambumo e boti muto akoloba ke kisi bon na ebité ce kisi oui kisi to simba ngo to simba kisi so beli ki mutu passe au mélodie na tango biki non ozo parler ce qu'on na monde occultisme est-ce qu'on ozo parler ni message je so pesa pour na pesi conseil na ba ndeko mususu ba enviaka hein on envie vie à moninga tu ne sais pas yé a commis na vie wana ndeni oui ozo luka ko envie et puis ba réalité mususu tozo vivre na milieu estudiantine lelo yo na milieu estudiantine au mona monde ya science ekoti makasi oui. Parce que au mona mutu musu pour développer mayele na il faut ba initier oui. Mutu musu pour tango 6 classe azwa piston ya musala il faut azala initier ozomona babiloko nyonso wana to faire voir na bato que nzela wana ya science suka nango eza nini. Le salaire du péché, c'est la mort. Tant on bétili selon la mine, c'est peu de l'équerre na moins dire que beaucoup de déjà na elo mo ya bongo, ya on béti plus selon. On dit asi babi ba tolobara likambo o doit to l'équerre na o écoute comme to monape o tamsu pe to viva o pe tamsu to yoka na lisolo. Ouais. Mais o fait yoka na lisolo. Eza makambo to yoka na lisolo te mais o to vivre. O to mona na société. Au fait, Moussa Tosala est un reflet à la société. Oui. Biso Tosala est un simple miroir. Tant on est devant le miroir, on est monat. Donc, Moussa n'a biso ya wana. To bimsa, makambo to vivre dans la société, to tchango na scène, po to te ya bandeko oyo, nanu bakutani na nzela wana te to faire voir bango ke komeka pe kokene na nzela wana te. Ba oyo pe baza na kati ba comprendre que nzela on azo kende ta place memara. Donc l'ité un bisoka ya.
Vraiment, moi, il paye que non, l'été, on est côté pas battre belé au balandara. Pesa, c'est tout douce, baby, que non, l'été, on a le belé en haut. C'est tout dans le monde étudiantique, les trois, bah, béni, singo, on va falloir sentir go bolanda, vraiment bien. D'où c'est na poto, groupe na Kinshasa. Aux autres gérants d'Eni. Ouais, ils ont bien structuré. Aux Le groupe, ils ont très bien structuré. Bon, les autres 3 ans na poto, na kenda à Pékin, na kenda à Kin, na tika groupe. 1 année, 3 mois, on na poto, na bouja quitté, et tant on a zongaki, groupe ezaki toujours au grand complet, et to tourna qui peut ba film neti likamona bongai, to tourner ba film neti 25e heure, place wapi to lendi sa mutu, to faire voir na mutu que onyo soye la biso, tant yo moni ko komi na suka bato mokili ba pesio, donc yende ngaza na suki. Tant biso na mokili to na 24 heures mais 25e heure nzambe zala et puis tant 25e heure ya nzambe betaka et ya kapo sa solution to teibatu wana kaka nde balobara poto eza cimetière ba artiste mais moi j'ai su prouver le contraire bazui pena likamo na bongai bato batuta antolo tant le bongo se ko iba ekundi bango non na lobby par rapport non na lobby par rapport ça va peka non ko créer un conflit na ba ndeko na ngate na lobby par rapport ya batu ndenge baloba ke poto eza cimetière ba artiste oui yango nga obi na prouver bango le contraire que poto ko za jamais cimetière ba artiste. Parce que les lots totali 25e heure, totali kamona bongai, totali au-delà de la souffrance, na mokili ya lelo. Muto asali yango nani. Kasi artiste yango azaka na poto. Inspiration ane uti wapi. Inspiration ane uti kaka wapi. Ah na poto. Donc tant aux autres travail ba idée na uti wapi. Na vécu quotidien maman. Artiste s'inspirera na ka na vécu quotidien. Na onyo so vivre. Ya ona na betaka sete na loba ba rolongolanga na mboka oyo ba meminga na basankusu na ko continuer ko za inspirer so tant au travail plus au travail ne to loba mi ba featuring donc comme banzonding au travail plus na groupe na yo be obsale banzondi comme d'habitude 80% c'est mon groupe 80% groupe nanga et 20% moi concours ya bandeko Ursil Pechanga Silabisa Lubeka oui ça moi bien pour eto balanda mingi pour so travailler na groupe non moko banga balanda mingi non même pas omoni lelo na loba que eza nango kombo ya mutu tende mutu talisa la film eza kombo ya mutu te eza histoire so c'est une histoire bien moi je peux recruter les gens ici neti boina na projet na film mo ya français na commis déjà tozo banda tournage na bato wana nyoso na recruter ba yebi bango te mais ce qui te tourner bato ba otala ngo parce que c'est l'écriture nde sala que bato ba sepela na film eza nango kombo ya bato te c'est vrai que mutu na mutu aza na na ba fanatique na balingaka ye oui bato baza balingaka bidibidi balinga Sundiata balinga Lowi balinga Mama Kalunga mais sikoyo soki bato wana ba se retrouver obenda pe bango wana nyoso tout pembe na oti non kozwa ba vu déjà so mutu moko atali histoire na yo asepeli nango édifier ye mutu wana akobeta lisolo tango obeta lisolo abeteli yo lisolo olukani natala yo pe tango otala ngo za rappel na mutu na moko proche non natali film moko laisse tomber film ana penete inga ye pa oluka ke tala ezokotela na ba vite eza na honte que kaka il faut songolo pakala zala po film etalama non c'est l'écriture et puis eza mususu eza ba label moni toza neti na ba écurie biso na biso eza bato mususu bavanda na ndako azela ka écurie biso na biso ebimisa film asika et un bato mususu bavanda na ndako bazela groupe impact ebimisa film asika et on va nsuba zela ka ki no douche abimisa groupe ni film asika fait de l'amour ebimisa film asika vraiment douche par rapport ya ndo le bi que non ozo bimisa film au salon en français oui ça la plus ba film et bien alingato est ce groupe film en français est ce que landama
Bien sûr, elle a demandé pour elle. Parce que même sous moi, communication, c'est un peu difficile. Mais non. Puis il y a lingala qui est français. Non, c'est difficile parce que moni, quand se le disent, dans Congo, bien que scolarité est moins difficile, mais c'est au moins 70% de la population au balanda ba théâtre na biso ba yokara français. Ba yokara français. Et moi je le fais dans ça en français parce que par rapport il y a communauté mususu, tous ara limité te na communauté congolaise. Oui. Faut communauté mususu eta la biso. Tout na akena vient na Mystère Siatoul, tous aki na soirée mo boy na Aken na Allemagne. Et soirée on a to anima qui on a français. Parce que dans la soirée, ils avaient une communauté congolaise. Il y avait des Camerounais, il y avait des Ivoiriens, il y avait la communauté belé sanganaki. Et tout le monde s'est retrouvé. Mais apparemment, ça va plus qu'à théâtre na biso ragis na milieu congolais parce que théâtre na lingala donc vie na biso ils sont entre nous les Congolais. Non, on dit bilo mususu eza faute de moyens. Faute de moyens dans le sens que ezala ba film mususu dotalara. Le lot la film en anglais mais tota on a français. Oui. Tolanda on a français. C'est parce que ils ont doublé. Bah ça les doublage à bas voix. Et doublage à bavois, ça demande de l'argent. On peut bien faire nos films en lingala, mais doubler. Doubler ma voix en français, en anglais et batunion sur bataillon. Neti film monte au tournant qui n'a caméraman en biso JC Mwanda. JC Mwanda quand on a joué ça qui est dans quatre films. Dans simbi ça qui est caméra. Dans simbi caméra a joué l'ambassadeur du Bangwelo. C'est un long métrage où réalisant on a l'honorable Alpha Bokol et a salué et qu'on a na langue beleti na langue na biso national yamboka eza na Chiluba, Swahili, Kikongo, Lingala et tout eza na français, eza na anglais, stratégie on est espagnol mama toza mboko oyo mboko ezofungola biso tout est possible na mboko. Donc avec les moyens de bord, to make un peu tout ça là. Nga souci na ngezalara tout ça tout baksara 1 plus na o ici to sali. Ce lelo na sali na zu 4. Tant non ça à lobby na lukana comme à 5. Ainsi de suite. Tout ça ka té lelo so tali ba film o na bande ko sala avant na ya poto. Na ba film na sali tant on a un poto na keki. Donc différence maintenant déjà différence à liboso au monde en une qualité. Qualité non il y a image. Il y a image profil non na poto to bien non na film et un film na ça na kin. Oui. Mais au monde a déjà non qualité parce que matériel ouane za na mboko. Les en mboko mais on a qui c'est kuna qui tout ça la matériel ni. Te omoni awa ba matériel to monde chaque jour ba matériel a sikezo bima. Et biso na kinsiko toza limité na ba mini DV ya solo te mama au moins na jise mwanda eli bino caméra mo mini DV mo qui ya muke ndera ça ko tuna entra micro te mais au kumisa bi caméra oh so ina calibrer image donc danger souka mais bon comme na montage mais boleli bon choisate bande ko na biso tema ba sepela rana biso bandimi ba consommer ka qualité wana no duche mbala pembe azaka ndenga za o eza na bonté bandimi ka ba consommer na qualité wana so mbaba ba mono bandinga za toujours mona ba DSLR ezo zala ba HDV ba DV cam ba DX cam soki nzamba sungi na ba makoki to zwi ba matériel wana toki to sa musala ba ko envier ce ko ba film ba payana ni. Et puis sous na opté système ya film bandeti suka sans libanga pour tous ay critiquer ba film na biso trop de mabanga ba critique wana no boka mabanga pour vivara na sima mabanga. C'est vrai que bandeko bakabela biso c'est vrai que bandeko bakabela biso nga lobara muto kabelo ka te po bwaki
mutu fo kabela o par rapport ya musala oyo sali asepeli na musala na et toucher ya bino faut na soutenir moi mbali oyo et non ora mutu mso abengi po boire nga combien pour na boire combien on a on peut être quand on a posa mbongo bike non il faut na boaka pour na posa mbongo oui tout ça là parce que on a besoin d'argent aider parce que quand se le disent ba ndeko na biso ba produisa biso ba producteur na biso ba sala que fort ya ko pesa biso ba ba pesa biso par rapport ya rendement na ya produit na marché les lots c'est vrai que quand se le disent les lots DVD il y a théâtre et le moins à 15 € et comment à 3 €, 2 €, voire même 1 €. Mais ça, se retrouver, se retrouver, voilà. C'est ça que douche est en bois qui bat, douche est à boss en boss. Non, na comme il bosse, muta pesa musa na valeur, muta libanda te ngamoko. Oui. Ngamo na pesa musa na valeur. Pour na au kabelange zaka te na boaka. C'est vrai que Libangue ça l'a bien qu'on remercie Bayo, mais toi on a rubrique monte réserve à dédicace. Oui. La rubrique à dédicace pour dédicacer non 40-50 personnes comme tu veux. Mais na katia film ngai na habité bande konyoso. Ngai na optana nga système ya film sans libanga. Et puis on comprend que film sans libanga bande ko basepeli na idéologie yango. Film on ça libanga parce film autre obi qui non tu ko lancer yango mokili ya lelo on est tola ndeka bat ba Hollande biso be ba mo pe ba film on mokili ya lelo au salé on piste na Paris na kin te mokili ya lelo libanga pe Robert pe États-Unis te mokili ya lelo nyonso ça mi na kin ka donc ah ça la mi à part au-delà de la souffrance au-delà de la souffrance de tourner une partie awa na Janify na PCM bote place aza et le reste na continuer bon mo kila lelo sali na ba artiste o baza ati sali te mo kila lelo na tournant tant na zaina kin mais encore c'est un peu moins ba image ah ils ont peu moins ba artiste na biso baza bon et dépendra na histoire ya film histoire et senga été na tourner awa oui une partie awa na tourner une partie kuna netiboy na film mo na non tu tourner Maël et Mabé non on a quand film yo moko bien sous ba bengi yo te yanga mo na groupe fait de l'amour donc c'est aux autres tourner penza et puis Yuda Pezoya oh donc toi c'est la combien de films et belé donc moi autant en ça l'équipe te met Yuda so total wapi to tika wapi bota nyonso po ya na iloko to lembate bondo tala et puis neti film à Yuda. Oui. Na film à Yuda donc mutu nyonso se retrouver na kati. Yuda, donc mutu nyonso ndeto viva ko na Jida na biso. Ya yo siko. Mutu nyonso ndeto viva na mukili arana Jida na ye. Ya yo nani? Te not eza film te ke na komi po na Jida na nga. Eza film na komi réalité ya ndeto viva na mukili. Ça va na réalité na yo Jida na onani. Jida eza mutu achela nga le bâton sur le roue na musana nga. Oyebi koyeba non yeba ka tombo ta film bo découvrir c'est les photos de la page Juda za suka ya Duce caractère tout temps on peut na Yuda pour et sonner pe na Yuda titre film Yuda donc c'est la et puis na profiter na betali solo hier na fongoli boîte email nanga na moni mwana moi 18 ans. Oui. Non, tant à combo na été. Ya moi si to ya mobile. Ya moi si. Babike ba mamba viol Non, ezakutu mamba viol te ezakutu mamba bolingo te na kati. Moi si wana il y a 18 ans. Akomelinga na boîte email nanga lobi aza fanatique ya groupe fait de l'amour. Abanda Olanda groupe fait de l'amour. Atangenga na komba acteur nanga na obimisa atangenga ba kombo na bango et chose étonnante moi suana akomelinga film oyo zo bimisa te akomelinga film o eyelié akaboli na ba rôle
et arrivé à Pébino que non mutumo fan na mo boy pa Pébino que non doute na moni que mbalo yo c'est pour la première fois oui ngai personnellement pour ngalinga koloba makambo na yebi oui c'est pour la première fois et Nathalie age ya mwana wana na idée à développer na film wana donc validant bamo na validant bien que en tant que scénariste metteur en scène je vais retoucher. Oui. Je vais retoucher. Mais déjà à l'âge de 18 ans, nous devons réfléchir na niveau wana. Et puis, tant on ça film wana, non comme une histoire de na tche kombo na so qu'on permettre. De la micho moi autant na kombo parce qu'il faut senga et permission. Douche to monika douche bimira biso ka boyi na comédie douche auta wapi. Avant comme malelo na fait de l'amour na groupe na yo au banda wapi. Na bandé pas les big people. Wana papa nanga. Respect à ça biso belé. Belé ra ba kombo rata lelo ba ignoraka. To uta na ndako. Lolo Malombo Mbutama Sebe vieux flamand pesa tala te les vieux ligno kwa tembe les vieux Thomas kombo ni suna bosani babenga haya ngala ebeka na Mbutama Sebe so ba kombo nyonso wana na otanga ye vieux Thomas vieux ligno kwa tembe apesa tala te vieux flamand tout Lolo Malombo wana papa nanga. Et puis nazara fier ya otanga kombo na ye parce que les loso na yebi musalo bien que na leka na ina donc les gens na yebi musalo banda musalo non nini vandika bon manto bi ke te fona ko taka mbamo monde artistique. Bon au fait déjà quand na ba école ndeto banda ba théâtre ngo oui na école après na ke université na ngenda sa droit. Na UPC au sa droit na tangi droit une année et bizarrement tozara pena Mbutama Sebe na UPC et puis auditoire moko mais toyeba na kité na pena yebi na ngate ki asala théâtre tout une année na UPC na passé deuxième mais na préféré na kata. Ok, non. Na kinsa art. Parce que dans la facilité. Non, mais non. Na pone facilité pour art facile. Par rapport il y a droit d'habiter que art facile babi et l'aura facile les ate peut-être sur pour mon que yam so droit et coca qui obi qui était kana qui na art. Nyo ceza science mo ya mutu. Oui. Hein et c'est un raisonnement et ça théâtre tout ça là. Soza maele to ça honte. Oui. Soza maele to ça la honte. Na ke ina. Na ina na ke kutana na master na ngamo Romeo Bahati ngakututa na komi ina bachenga mbamo CP. Chef de promotion à Bisso. On apprend ni. Non, même pas. À IPC na kuta na Romeo Bahati na saluer place azana master nga Alain Kaenga puissance na Afrique du Sud. Yem ta mema nga et pas Masebe. Oui. Non, to na groupe na biso mo to sala ba théâtre. Mais ça qui na volonté non moko. Il est na télé tout ça na c'est toké na kendeko tala na assister na répétition na bino. Et arrivé dans la répétition, quand nous avons une notion il y a théâtre dans sa école, na notion théâtre na ndeko zwana ina, nde bando répéter na apporter ba remarque. Oui. Nde Mbutama Sebe ba singa bi. Au lieu oza libanda na biso eza mieux. Oza na kati ya groupe. Même si à Simbate, ça théâtre oyo et Simbate parce que moi je visais le théâtre classique, le théâtre qu'on m'apprenait à l'INA. Oui. Et Simbate bah solo l'INA master et comment chaque jour ce tolongwe to sisi cours na ina to zonga na lemba masana okanga to koti répétition.
Et au fur et à mesure, il y a Roya Kawana et le goût m'est arrivé au sens qu'au théâtre populaire. Na bandi pe ba répétition ti. Par rapport à théâtre classique, na théâtre populaire, différence ces années. Théâtre populaire est basé sur l'improvisation. Mais théâtre classique est un texte où il faut mémoriser et puis jouer. Mais le populaire, c'est plus basé sur l'improvisation. On te donne l'idée générale, tu montes sur scène, tu développes. Et en gros, théâtre populaire est pas si que le théâtre classique. Pas si pour le bien, on peut même supposer que le théâtre populaire, on ne pas si. Non, mais dans ça, la paix classique, je fais aussi du classique. Je fais du classique en même temps le théâtre populaire. Donc, je vois plus populaire et ça moi pas si par rapport à théâtre classique. Parce que dans le théâtre populaire, on dirait devant sujet de dissertation. Oui. Malgré sa sagacité, la main droite a toujours besoin de la main gauche développée. Il faut même aux préambules, sujet amené, sujet posé, après au côté, au développé, au trouver conclusion. Mais dans le théâtre classique, un texte nuance. C'est à toi de projeter les émotions. Et là, nous avons dit nouveau dans le théâtre. Et là, nouveau parce que dans l'art. Le théâtre, par rapport au micro, comme ils sont un peu différents. Parce que le théâtre monde entier parce que ça plus limité entre nous les Congolais, entre nous les Congolais, bref, que le pays musu batala biso. Déjà, dans l'art, oui. Et tout ce que nous faisons a été déjà fait. Bon, ça la rabat featuring entre vous les Congolais. Non, non. Ils ont ça la featuring entre biso ba Congolais. Déjà, au moni artiste mususu, tous sont à la base. Oui. Na Congo, les artistes sont abandonnés à leur triste sort. Tous abandonnés à triste sort na biso. On n'a pas le soutien du gouvernement. Oui. Par contre, l'artiste ya bamboka mususu baza soutenu na gouvernement na bango mboka. Ozomona que gouvernement s'impliqua na monde wana. Lelo tomona les Nigériens par exemple. Oui. Lelo cinéma ils a parmi ba ressources o ezokotsa mbongo na Nigeria, cinéma nigérien. Oui. Mais nous au Congo déjà un artiste pour voyager, le ministère de la Culture pose autorisation de sortie dans Mboka. Tu peux peiner pendant toute une année pour passer autorisation de sortie. Pas biso, moi pense pas bimi non pété. Au moins on appelle simbi pété au bimité. Et puis aucun ministère de la Culture et art statut à artiste zate. Pour expliquer dans le ministère de la Culture et art statut à artiste zate. So bima en tant qu'artiste était. Nabima parce que Nabima déjà. Yo siko bimika Nabima parce que Nabima déjà. Que non obimi oumeli beto zongi bisuki nyango. Ya on habite Nabima parce que Nabima déjà. Obima déjà ndengeni. Vous comprenez? Il faut faire comprendre au public au baota la biso. Nabima parce que Nabimara déjà. Vous comprenez? Oui. Donc Nabimara déjà et on Nabima. Vous comprenez? Donc ezali liboso te Nabima. Bon, pour na lobango na ndenge mususu. Ezali liboso te pour na. Banda déjà ko bima banda kala. Yango facilité nga pe na bima. Tant banda ko bima vent banda ose ko bomba siko mba ko tant ko bima la question siko mo bima ba ke non d'où tu bimi d'où est-ce qu'on a mis tu as à Paris na à France. Non mais pas pour na yaka déjà pe. Mais bana na yaka déjà pe na zonga na ngai. Et bana été na reye lisusu na zongi na reye na zo rezonga pour na reya lisusu.
Vraiment, babi Duchi est big, non? Il y a Bimarana et Duchi, par rapport au monde nabino artistique, bah inconvénient Isali, bah inconvénient au couteau non, il y a bah avantage parce qu'il y a bien mon sang surtout, il y a toujours des avantages, n'a pas avantage. Il y a monde nabino les années. Avantage à liboso ça. Musala oyo non succès pour tout est. Musala oyo et ça là que tu es bana na bato ebele et créer la biso ba relation. Oui. Déjà avantage parce que ba bizanga mbongo mezana bato. Oui. Ouais. Déjà ba relation et créer la biso déjà ba relation. Déjà eloko ya motuya ya ngwana et grâce à musala oyo et monisi biso ba mboka ebele parce que voyage eza livre mo bimba na via moto. Oui. Pona musala oyo. Et pona musala oyo na koma na ba facilité ya ko kota na porte mususu oyo soki nazara douche te nga na difficulté à franchir porte wana. Oui. Grâce à musala oyo. Inconvénient nango ba désavantage nango ezani. Célébrité. Parce que quand on est célèbre nyoso na ya malamu na ya mabe yaka. Et donc kutana na. To kutana na. Au moins mutu mo boye osala elote écrire la paix bino pas problème te surtout na vie na bino privé si écrire toujours ba problème au moins mutu mo asepela na yo yé na mutune a osepela na barrière pensée sans que yo yeba allez tango ekokota na vie na yo na vie privée na yo yazo sepela na douche wana douche yo ya douche ndeo douche apet azana vie na ye parce que yazo sepela un personnage oui a sepela un personnage mais il y a quand un petit personnage ou un de la personne or ils ont deux choses différentes vraiment douche de temps en temps mingi te na mongi donc comme plus na sou quand même déjà ba question sous que ça non parce que na moni juste monde kuna zo réel sur la caméra réel on est ce qui peut ya rosa les aïe to nini mais to comme plus que na souka tozana moi quelques minutes à quoi accorder biso donc na ko remercier plus ba o ba soutenir biso na ba conseil na bango ba Hervé Jean-Luc Pembo ba o ya ngai ba bi ba bureau toujours ezanga artiste chanson na pendo ba fi ya catalogue ba bi o ya bino ya oza ja ba bureau o ba bureau eza yo za ba bureau te nga bureau na nga na kin petit na riva basuka nga siko na bureau partout kin na awa c'est bien faut l'accent ndenyo ça il pose ba bureau vraiment merci beaucoup na ba oya biso ba bi gelor ba bi ye moko docteur mo fondo ba bi gelor donc docteur o soignera biso ça la guénon tout ça toujours en bonne santé un grand merci na Doudou Massia la Venise Kachita Manix Bedel babi garçon propre Douche donc moi comme plus na souka moi mot de la fin plus na ba fan na yo o balandara yo o surtout ba ozela sérieux ozo bimsila bango ya souka ya souka te mais ozo bimse ozo mikolo ça qui peut pas Fabregas ba ligne sika musique sika oui mikolo ba check Fabregas na saluer place aza na Christian de Corne na pesino wa mbote ba film siko e o na obimsa na sachet non fungoli on te bima na sachet na epsi bango ba s'abonner na chaîne YouTube nanga oza kapanga Douche place wapi ba vivre ba vidéo donc c'est ba besika kapanga Douche na YouTube ba monyo kapanga Douche ba omona chaîne YouTube na biso ya fait de l'amour et place wapi ba ozo ba film et belé na sengi ba on s'abonner et belé pour makambo ya bien zoya bozozwa Yuda mayele mabe donc eza non Yuda film msu mayele mabe to uto beta ona ba Janifa Yuda no mbwakeli mutu te non ça il no ka rôle normal taka ngayo simple fils de l'homme simple mwana moto bomanga leta otuna te bato pe ba marché na ba honte oye mto lobi yango esunga na otika te ke ba bomoka boyi kasi te ya ona obit
nga nanga simple mwana moto napesa ra public nanga oyo ya na mutu nanga en dehors oyo eza na mutu nanga na elo moso apesa bandeko basepelaka na mosala nanga te donc bazela Yuda bazela mayele mabe bazela ngai bana 4 films moko 4 films moko mais la diva non c'est vérité mutu oyo ezosala ça chaque jour olala muka donc chaque jour olala ozolota inspiration et où te rona wapi donc vandi ka boyemba mo inspiration na zora temps nanga pena ya ovanda nga moko trop mo nazala kutu na ndako baotuna nga o rêver non rêver te d'inspiration ezoya naokoma déjà naokoma na mutu mpo nayebi ke ntango nazwa fei na bik na bandi donc ezala grave déjà bazela mayele mabe ezoya Yuda surtout obimisa mbala moko to bando na obimisa moko obimisa mokili ya lelo mokili ya lelo déjà bazana volume 1 volume 2 na volume 3 quand nde tota boye donc j'essaie déjà on danser déjà volume 3 donc j'essaie moi d'abord parce que bosanya on sait que aussi pas problème na duchi on banga mo pa na oyesa pa ke donc duchi on a pensa Yuda na oye on voilà on comprend déjà Yuda tu comprends on na minute azoluka to 4 émissions on comprend que yende Yuda nao saka yo abia yo amutu na ngai ezana maintenant on peut ça mukonga ya bulani nga pa côté pa na ndimbe na pa duchi pour na ebi peke non ba Yuda na ngapi basé belé mais ata bozana bino mais la diva okenera toujours liboso donc système à Yuda otikalaté donc et puis la kata Yuda bazo crime romanteka manteka kasi muto apakolo manteka babi basanga na lipa apakolo manteka mais nzoka Yuda na moi c'est mambo bien ça parce que bo raté ngo Yuda bino Yuda mystique apinza au matériau durable ayebi makamna oloba gigi bokole ya bagigi kosiko smalto et tant ko gigi bokanga pila kasi maman Benita bokole kosiko wana manager nanga na minito aza na kin na pesi ba mbote bon séjour na kin c'est combien de temps dans le monde no artistique 17 ans so maintenant on a âge ni 17 ans. Ouais, ce qu'on a besoin de dévoiler âge là. Nga bika ke no bandaki on a âge nini. Waso le ben te bi ke to sala calculer to zo ba calculatrice to tsango pembe. Na koksi déjà 17 ans na monde oyo. C'est ko bandako tango zaki bébé. Donc on peut ça ba 20 ans. Tanto donc bandaki on a âge à 2 ans. Pour les big non mineur non mineur donc bazela ba film ezoya ba titre mususu na préféré na c'était pour biso pe monde na biso comme le roi ba musicien orara muta sali vocal na e jomo azobimisa album alande na ora le bio na ora ke lo mo bo biso beta ki ya bien ngapena zwaraka na beta on ba Yuda est à fin. Na comment nga ba film. Oui. Na comment ba juste un peu d'amour. Ba au-delà de la souffrance. Ba 25e heure. Ba likamona bongai. Ba faute à maman. Likamona bongai. Ba bio po leki bongai mingi po sa rara te ngapa ande li ngapa na za artiste complet. Na lobango. La bémission beta ngolobi ke non ça peut artiste complet donc c'est ya ki bonga yo parce que bonga ils e bana ta bonga nga nazaka fier po na copia 2 personnes na s'inspirant na 2 personnes président Lombe na l'artiste Rock Bokabela Bodo bato wana mibale ba inspirant parce que tala bato nga nazwa non ormika kozala bana ina Sko tala bateau nazwa ba modèle. Po bazali bana ina. C'est nga pe fena lega. Pas seulement kozala bana. Babela pona lega na ifasiki mais. Pas seulement kozala bana ina mais bateau wana nazwa ba modèle. Oui. Ba inspiranga. Sko tala niveau bateau wana mibale. Sko lelo so no sa musala kitoko bato ba osepela na ngo. Ben oui. Okusela on terme be poani.
ana obi duche kapanga aosa film Yuda est-ce que na lobi mabe to na pesi masana nga vini mpela le trépied numérique mon ami personnel basala mebele na saluer masana nga Igo Makwisa le mystérieux. Courage mon frère, on est ensemble. Moi mot de la fin na ba oyo su ba Holanda o ba ozila mondial lelo. Mokili ya lelo. Mokili ya lelo. Bandeko nyonso bozozela mokili ya lelo mitema ya okita obetaka na YouTube mokili ya lelo volume 3 bomona makambo esalami na mokili ya lelo parce que omoni lelo ba musicien baolinga okaka bango nyonso baloba tobeta musique a world tobeta musique a world. Bon bino na théâtre bon biso na théâtre tout ça va théâtre world bata mokili ya lelo ba comprendre world na pesi mbote na papa chéri moto pamba binadama Bola tate papa chéri l'homme de Yoji ama moto point niga papa chéri po bino bala pembe nga benga papa chéri po ani ba benga papa chéri bino bala pembe on vient nga donc depuis nga sala promotion ya anti-terreau wana na groupe appelé Dambuta Masebe na c'est la papa chéri promotion ya anti-terreau wana vient nga papa chéri kabela mbongo boy le seul musicien kabela mbongo boy papa chéri tokenda na répétition papa chéri atali président nanga Mbuta Masebe papa nanga bi apesio mama bien nga te yo boaka papa chéri te ka petit nanga duche papa chéri na saluer place aza. En tout cas, un grand merci à Douché. On répondre à l'invitation à Bisson. En tout cas, un grand merci à l'équipe technique. Mobimba, JC Mwanda, Densuka. Mais na remercier pe baibanga te maman. La personne dit JC Mwanda les qui sa caméra koto comme ça, il peut ça pe ba oya yi. JC Mwanda. On a voyé comme pour babi miko to simple moto. Yara likamuka ya Yuda. Simple moto ra omoni Yuda nanga na tena moni na boy sko nga yopo nga koma Yuda na kimi na boy ngo on des annoncer mission na remercier baibanga te. Igans Bora ya ba Igans Rosar Bora na pesi bino ba salam place boza na Bruxelles et na pesi mbote na Yannick Kayenga mon invisible ba salutation na yo et na saluer mutunanga Alain Ganda ya ba Alain na pesi mbote place oza na Belgique na pesi mbote na ba master nanga tout Fira Mushika ba Fira Patrick Ponda le scribe et côté Bima Vieux Jacques Ponda bana lemba nyonso ya monde entier et bana lemba nyonso et bana ba commune nyonso ya monde entier na saluer bino place oza et na remercier bato nyonso basepela na mosala nanga na salaka na pesi mbote na vie nanga Jolly Ping na restaurant Love Story na Villeneuve Saint-Georges na pesi mbote na vie nanga Pichu Kimbulu ya ba Pichu ba costume na ye eleki âge na ye na ebele vie nanga Pichu Kimbulu encore et toujours et na saluer mutu nanga kati papi sika ya ba papi merci beaucoup. Et na me remercier opé na ndengo pesi opportunité ya ovanda lelo na plateau ya Congo Vibration na moni pe yanga ndeko Dudu na saluer place aza et du kunku confrère non mais yanga ndeko depuis bakinine et na remercier pe boss ya biso Blaise Mobobo et merci encore parce que c'est déplacé qui pena yemo alors zonga pena tinanga te bien zarana est simple et JC Mwanda Yuda bande bobo c'est la Yuda zoya bon comprendre que to vivarana ba Yuda merci. En tout cas un grand merci na Douché vraiment la CP makasi et ça nga vraiment bien nga tenga ce qu'on a remercié ba Yuda te po ba Yuda na boyiba ba bebisa masolo ponga na remercier ba obalinga biso
Duduku kuna bika otala nga babiki no ya yo yango wana torbosa na te ramsi ya gaya siko zali Diensuka les courageux à tous athées mais babiki ozala toujours pembeni la diva tika la diva te biskan sur la diva qui ndara un grand merci na ba oyo so balinga biso ba fanya su ya Congo Vibration babi to continuer toujours quand la idéologie mo auto banda qui n'en peut to sou qui sera toujours nango. Donc, Blaise Mobobo, on a dit que mère a parlé, Azali, ça sera toujours Mbote B, na mère a parlé, Babi Mta Simbi, idéologie a parlé. Un grand merci à ma famille, tu as Congo Vibration. Tu continues toujours notre bon père a parlé, bois qui était. Et puis, il y a une polémique. Tu na tout ni faut. Il y a quoi qui peut mère a parlé, il y a Blaise Mobobo, Pamela Chibaka, Babi mère a parlé. Père a parlé à plus na confiance na oya emu to babi ke no babi atanya stocké na biso nga na pesi madame nanga bambote belé M ya Kapanga toki kombote ah mais yo tangi ya yo te ah c'est so yo tangi ngape no tanga oh menga moi si nanga batu nyonso bayebi kombo na Mimi Kapanga ah d'accord c'est que prochaine émission ngape no tanga comme ma père nanga ya parler on peut agir c'est moi na jour en rosanga te pour jour on peut donc faut battre bazali père comprendre battre faut bazala pour bayoka comme ma père a parlé no tanga pour jour comprendre que ba okokotanga kombo na te nga na place na yo na kosilika po ba okokotanga kombo na ngate te ye mimi na ngobenga kombo na benga plus mon amour hein ba gros bisous na yo sika za mon amour ba ebele hein te ya zara moko ba bibo fa lo ba bolingo ezara ebele mais zara moko donc ye azara kasi bolingo moko ane zara bolingo to na ngwa vers nzambe o nzamba za ya ba yote ya nzambe za emona na te za likolo o sko to za na si abaki donc po o mona ko lingi fo lingana o aza pembe na est-ce qu'on a l'accès ko bolingo ni pas o sambana François n'a pas si on botte place aux arts. Pour moi, il y a François. Ça va, il y a François et puis comme on a François avant au CP là. Non, c'est juste une façon de blaguer. Donc, beau-frère, tu peux si on botte place aux arts. Merci beaucoup. Nebi ma femme ne pas comprendre ils ont doute chez Kapanga un peu d'humour et ça là bien et ça là toujours bien ça artiste comédien bien moi big non il faut créer tout le temps là toujours na c'est il faut créer ba maya sika donc on a toujours créé juste pour vous faire plaisir un grand merci na Congo Vibration taraningo ça la diva poazala big elengi moyo mona la diva big nga mona tika mi kumisa tapo soki ducha lobi te nga mona olobaka babi mbala pembe na mwasi ya pembe donc Joana dans la catégorie ba sumingite Mama na boka site na bino yansika